Vraiment pour la yango ezali regrettable parce que biso toyebi ete peuple ne Congo azaka peuple moko ya violence te. Alors ce que moni makamone osala c'est que ne biso baka na proverbe Congo soki ndeke ezali moke avimbi na sani c'est que na se eloko ezakuna soki lelo ba mantezolo ba direpoba bazali na audace ya ko bousculer même ministre de l'intérieur c'est que bazana eloko ba bombi na se. Est-ce que na ministre bon basali bongo na za gouverneur est-ce que mais c'est à tout, ça jouer comme fonctionnaire qui gouverneur, tout à ça au long, pour bon lobby bon. Oui, mais c'est à tout Matouboua, ça toujours gouverneur parce que Tolanda qui ministre de l'intérieur, yende mutu a rappelé qui a tout, mais yepé mutu a zongi parce que 3 mois et coquille, biso population, tozali derrière ministre de l'intérieur, pardon, parce que ministre de l'intérieur le biso était à tout Matouboua n'a qui rappelé. Alors après 3 mois, ba moni le coller dossier à tout Matouboua naté parce que le problème c'est qui était ba benga ba longolé militaire pour ba juger. Alors le même député wana ba boyaki. Alors vice-premier ministre de l'intérieur au Salanine a mon dossier likolo ya dossier wana o ya rappela ki mon personnel na ye eloko ezati a réhabiliter mais la bongo te bino bolingi bo bana osala makamna bino na kuzu bongo biso pe population te o sepelate botika gouverneur asa musana bino te bat bo vota ki bat ba vota ki bazali ba pona ki de ke no ya zaila wana donc nde bino bo sa gete no gouverneur alunga bongo bo sela ki ba réunion sa ki ayeba eza bien te botana mbali boso na kubo montaki aw et c'est pas ça qui biso te est-ce que makamni nango zaila bongo te donc bino en fait pour ça il y a gouverneur asa anika en place ça musala na gouverneur asa musala na mais batika makamwana osala makamna bango na kuzu toi ba pétain bon bakabolongo tout bon bakabolongo te biso pona biso kotaka sangula wa to ninga ka gouverneur à tout azala pour tout monde là va bien faire ça sur ba criminel ba zaki belé até après sur ba type à la police a mis tout à la police ya qui a sécurité côté qui a mis tout temps ba longolé insécurité côté makasi to ninga gouverneur à tout azala ba tira ba jeune bango wala vraiment tous d'accord te parce que yango te nemte tombola mboka soto ça bongo toujours mboka ezonga toujours na sima biso nyonso tozara na likanisi moko to ke liboso parce que nde bango balinga basela ngo bongo en tout cas biso ma population souffrance ezalaka toujours makasi de baluka moyen mususu nde bango basela ngo bongo eza bien tozali d'accord te na position o bango bazwaki parce que toyebi ete selon les institutions ezali kaka na esika moko oyo esekelaki basala yango oui balubi ki bazalaki 24 pour na ko destituer le gouverneur Atou Matouboua Nkuluki bazali ba député bazali na motif oyo activaki bango basala yango mais il fallait basala yango na bicycle ya assemblée provinciale comme bazaki 24 benga bazwa ba règle ba norme ba règlement na bango nyonso ba mema yango na assemblée provinciale pe basala yango na bonne et due forme wana nde to sepela yango mais le kola lolenge ba memeli yango en tout cas biso awa na Kasangulu population est vraiment 80% tous d'accord nango te. Allô wa santé eza misuma katelinga lingala pour la santé mwana mon fils pour ma santé misuma katelinga lingala bandeko misuma ezali kokatela motu lingala te ezali mitwa de santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya république démocratique du Congo soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde kala mingi te na bamboka mosusu soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mpe korbia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga ta santé c'est ta vie. Bienvenue à tous et à toutes. Merci pour votre fidélité sur notre chaîne DD Live TV, une chaîne qui ne déçoit jamais. Nous sommes ici dans la province de Congo Central, à Wanakati, à Congo Central, précisément na Kasangulu.
Alors, Bandeko Balandi, à émission Les Sociétés du Peuple, votre magazine événementiel, les miroirs des conditions de vie des peuples congolais. Nous avons fait un déplacement de Kinshasa jusqu'ici, dans la province de Congo central, plus précisément à Kazangulu. Gouverneur Atou Batouana, Azo Salato, Azo Salate. Vraiment, la province est vraiment dans la crise. Alors nous allons un peu de faire un petit récapitulatif pour le cas qui a gouverneur. Alors, l'isolo ana ezala ndenge nini? L'isolo ana bandeko balandi pour récapituler binomondamu le gouverneur a été élu maintenant azaki indépendant. C'était comment? Pour tout ça beaucoup plus précis. Na élection le cas qui la fois passée gouverneur azalaki bongo gouverneur Atou azalaki bongo azalaki intérim. Il y a province au Yaba Congo. Mais tant que comme na élection au tout ça la masikoyo asenga ki na famille politique na o ezali bongo FCC a postulé le sous cette fois-ci pour ça l'intérim mais pour ça la mandat na complet comme gouverneur. Alors parti famille politique na et boyaki et sepelaki te le bagité to lingi yote na place na ba préférer qui Simon Mbachimbachi. Mais yé na tour na ala baki na okende comme candidat indépendant. Je pense que dans la province de Congo central, FCC est majoritaire. FCC est bon, le rôle est indépendant, ils sont majoritaires, qui est pour la nouvelle selon le professeur Bach. Bon, le gouverneur a tout accueilli bongo tant a commis une élection à sali surprise à gagner comme indépendant abimi gouverneur. Bon, tu éviter est-ce que bon, Bolandara lisolo nengo to kenda bimi gouverneur. Après avoir kobima gouverneur nenga bima ki bongo nous webi scandale sexuel e salamaki na kati ya province na biso ya Congo central. Na kati ya makamwane salemaki le procureur annexa a chaque loko wana mutu ya gouverneur Atou Batouana. Asengaki na ba député ba longola ye immunité parlementaire, ba longola immunité en tant que gouverneur pour justice et l'andelaye. Mais les députés tant ba kota ki la plénière na bango ba boya ki na bango kolongola immunité wana balaba ki gouverneur na bango n'est pour rien na makambo wana il va travailler. Ba député au baza ya FCC au baza ki au baza majoritaire ba boya ki ba voter ki 24 sur 17. Donc ba voter ki bongo ne yatikalaki. Mais FCC a continué toujours démarche na ye pour ba mona que non à toi azalaki commanditaire selon les procureurs, avec commanditaire, il y a scandale sexuel. Bakendaki ti comme on a ministre à l'époque, Ezaki ministre intérieur, Ezaki bongo, monsieur Basile Olongo. Monsieur Basile Olongo a suspendaki momentanément le gouverneur. Le gouverneur n'y a soumis balé pour na makamwana ou Salemaki à la province nabiso ya Congo central. Et après gouvernement monsieur Salema bongo tomoni mutu ya IDPS a dû ministère wana lui à son tour il a réhabilité donc a réhabilité ma longoli suspension ya gouverneur ya province ya Congo central pe gouverneur a zongeli musala ne bomoni place bimisi crise oyo FCC lobi non azalaki commanditaire fallait pas tout ça mon ba crochage de salami et comme tu dans niveau bomoni que ndeko député national ya Congo central Papi Matezolo na ndeko mususu Adrien Poba comme tu na niveau ya ko s'attaquer de comme tu na niveau voire même ya Simba vice-premier ministre na nzoto pourquoi a réhabilité mutu o bango ba suspendaki soi-disant azato éviter mais voilà selon le procureur yende azali commanditaire il y a scandale wana bon ça reste à vérifier no moni accrochage ne sali crise na kati awa ya province ya Congo central mais bande ko balandi émission les sociétés du peuple car ne to lobaki biso to ya partout to la sabino nini o population alingi photo tuna ba député wana mutu acha bango za population est-ce que ba député ba kitaki na babase na bango awa na Congo central pour na ba tuna population réellement ko destituer gouverneur et la population pour bango bazande ba mandataire ils sont mandatés par la population.
alors ici la giwanate ndenge bango baboya kibongo tango mutu ya IDPS azongisi donc ministre vice premier ministre intérieur monsieur Gilbert Kakonde tanga zongisi bango bamoni yango mabe basali susu motion mususu oyo ba député belé bamoni yango za na ba irrégulation donc mo ba irrégularité ezali na kati wana ndenge tolandaki député provincial monsieur Kasangulu nde babengaka ye yazali bongo Elia Kasangulu ne tolandaki ye monsieur Mvwemba Jean-Claude yene alobaki que non ezali na irrégularité expliquaki bien que ceux qui ba kotisi motion à défiance donc motion esengaka so ba koti yango lelo so eleki 48 heures motion là il faut ezala déjà expiré mais or motion na o ba kotisi tout oyo eleki déjà 48 heures ne bomoni esaleki ba crochage voilà mais le gouverneur a été déçu le gouverneur a été destitué pas na assemblée na siège assemblée provinciale ya ba Congo mais le gouverneur a été destitué na hôtel moko comme na hôtel Bilolo ba député ba benanaki moko ba député notamment ya FCC ba benanaki moko longo na président assemblée provinciale na bango ba benanaki moko ti na hôtel Bilolo et pas wapi ba kendaki ko destituer le gouverneur à tout Batubwana. Alors selon quelques députés eloko wana eza vraiment à la contre il y a règlement il y a assemblée provinciale surtout il y a assemblée provinciale nyonso oyo ya mboka na biso. Alors bandeko on va un peu essayer de questionner la population toyeba est-ce que vraiment ils sont pour cette décision oyo ba député badui vraiment est-ce qu'ils sont pour donc on va essayer un peu de faire ça. Tout ça, na Kasangulu, la province de Congo central. Donc nous sommes en train de faire le travail de tutan. Tout le monde na Kinshasa, tout est na province pour tout le Bamakambouana. Alors, Bandeko Balandi, on va un peu essayer de chercher la population pour tout, mais un peu questionner. À l'émission Les Sociétés du Peuple, nous allons un peu essayer de questionner la population vraiment si pour parce que les députés en fait sont mandatés par la population. Avant de prendre une quelconque décision, quand on est député, il faut descendre dans vos bases pour n'aboyer ceux qui prennent la population alignée et lokoana. Alors tous en ndeko awa papa Mbote. Papa lobama makasi pour volume que moi bien mais tout ça doit précisément la Kasangulu. La province de Congo central. Alors papa, vraiment actualité moi j'ai régné makasi na moka na biso Congo, ezali crise o ezakati awa na province de Congo central. Le gouverneur ba député ba destitué qui pour na makambo le cas qui ba bi soi-disant yaza commanditaire. Alors que to questionner baninga mususu balobi on dirait bazana pour ça ba diviser province, ba gouverneur ba olinga bazalaka na ba fleuve alors que ba tout peu côté balingi pe ba gouverneur bazala pe un na cataracte. Alors on a évité bino koto vous êtes pour décision est-ce que ça volonté na bino population bo sepel ne loko na ba député basali ou pas en tout cas vraiment tous d'accord pour na makambo wana vraiment tous d'accord parce que yango te nemte tombola mboka soto ça bongo toujours mboka ezonga toujours na sima biso nyonso tozalaka na likanisi moko tokeye liboso parce que nde bango balinga basala yango bongo en tout cas biso ma population souffrance ezalaka toujours makasi le baluka moyen mususu nde bango basala yango bongo eza bien te donc bino en fait pour ça il y a gouverneur azanika en place ça musala na gouverneur asa musala na ye mais batika makambo wana osala makambo na bango na kuzu en tout cas vraiment makambo kuzu wana nde yango to boya batika gouverneur a travaillé na ye mais a travaillé vraiment na équipe mobima ndenge zo sengela gouvernement nyonso ezate ke bango basala ba plateforme na bango na coin na bango basala nde bango balingeli bongo en tout cas vraiment biso koto yo passer za makasi tolandi président de la République na discours na salaki président de la République na Rolande pena bien aza contre ba motion ba défiance au bazo longola ba gouverneur on a évité pour pesi makanisi que non boza bino pe bo sepel na yango te mais est-ce que proposition ni boko pesa boko yebisa ba député na nini oyo bake ko siéger na kati ya hôtel mobo en dehors ya maison na bango basala musala pour na kolongola gouverneur bino boko yebisa bango. Bon état que population to kolobaki wana za lokola ba réunion donc osala mutu réunion eza bien te
tika kaka bacha mutu asala musana ye ndenge bachaki asala musana ye tamino bokomi kokende ko se réunir bisika moko boye po ete bosala ba makita bolongola mutu au président de la république aponi azala comme gouverneur na place wana tandis que yemo razo sepela bongo te bino bolingi bo bana osala makambo na bino na kuzu bongo biso pe population to sepela te botika gouverneur asala musana ye bino te bato bavotaki bazali baponaki edeyaki no yazela wana donc nde bino bosaka te no gouverneur alonga bongo boselaki baréunion saki ayeba eza bien te botana mba liboso nanu kubo montaki awa esepesaki biso te est-ce que makambo nango ezala bongo ezala bongo te donc bosoigner vraiment makambo bosala po ete mboka etambola bien province oyo mpe ezala na kimia nde bootya bongo donc bobimisa gouverneur donc aza incapable ya kosala makambo ya kitoko or que aza ndenge bino bokanisela te et donc botika vraiment gouverneur asala mosala na ye ndenge esengeli. Merci Toto Nio ndeko mpona contribution na mboka vraiment mboka esenga ba jeune ba contribuer boye po mboka ekende liboso papa bokoya pe so boza na mwa makanisi ndeko mbote awa toza wapi précisément atoala Kasangu la gare atoala Kasangu na gare na province ya Congo central. Bon awa to biso toye par rapport à crise aux élections dans la province ya Congo central gouverneur de la ville ba député ba destitué est-ce que bino boza pour to boza contre le bolingi gouverneur azala to bolingi na gouverneur pa alongwa par rapport ne ba député ba longoli pour na mameleka ki wana ba scandale wa biso ninga gouverneur azala bino bolinga gouverneur azala mboka Congo central yo ko tambola bien tant gouverneur azala ki na mitso makambo robeba to ningi gouverneur azala kaka la pouvoir bino bolingi na gouverneur atu batubwana azala nega azala kaka azala. Alors bandeko ya émission les sociaux du peuple bino batu boza libanda boza partout biso to ko sarate toza pina a sur terrain na Kazangulu o bozo mona baza ba population ya Kazangulu bango ne batu ba vota ba député wana ya Congo central mais bango ba lobby ba lingi gouverneur azala mendeko Congo central les amunene to mona mo marche mo bo isala maki pe na Matadi bango ba baki gouverneur alonga bino koto yo bo lobby gouverneur azala Congo central bo kabolengo to ndeni toye ba pétain bango bakabolongo tu bango bakabolongo te biso pona biso kotaka sangula wa to ninga ka gouverneur à tout azala pour tout monde là va bien faire ça sur ba criminel ba zaki belé a pe sur ba jipa la police a mis tout la police ya kia sécurité kotaki na mitso tango ba longolé insécurité côté makasi to ninga gouverneur à tout azala ba tira ba jena bango wana. En tout cas, bandeko boyo kibino moko bango balobi balingi gouverner le pouvoir awa ezala ya peuple. Pouvoir ezala peuple régime toza nango za régime pour le peuple ndaza souverain. Ce qui peuple alobi alingi atu ba député basali volonté oyo ya binoté. Bino tant que peuple. Boko sala pe mo eloko mo boye nde batamatadi basala bino pe boko sala pe mo eloko mo ala Kasangulu. Po bola kisake bino pe to biso nde to cha ba député loko bo sali to sepeli na ngote. Est-ce que boko compter au salon? Exactement moi to go sala ngope. Bon, leader na bino pena awa leader na Kasangulu ezalaka nani leader na Kasangulu ya politique toyoki babi ezane honorable Jean-Claude Vwemba yene babi ngaso monsieur Kasangulu c'est vrai jamais il était bino abo vota monsieur Jean-Claude Vwemba to voter mais à 100% vraiment te à 100% vraiment moi ba to pe musu ba voter pe côté mususu tout ça yene sulugo ne un peu bien. Bon, il est un peu bien, mais il y a pas de tolanda qui est na radio na biso kaka ya Congo awa, il est pas aza mécanisme on a yo, il est pas limité à voter qui a ligné tout gouverneur à long, il est pas le gouverneur faut asala musala na. Alors vous pouvez pas vous aligner derrière yé, vous s'aligner na simana yé, vous salpe moloro mo pour soutenir gouverneur, ne bino bolingi. Et tout possible le resama la ngopi. Maxime de Kototo ndio tout ça pendant la posa makanisa ba ndeko ba jeune boye pour mboka ekende liboso. Merci. Alors, bandeko balandi ba fidèle émission na biso les sociaux du peuple tozo tambola tozo sabena musala ne tolobaki a toza na Kazangulu. Nous avons fait les déplacements toye a na Kazangulu, hein, les amis inséparables toye na Kazangulu. Les amis inséparables donc Mouzé le père le sénateur à vie, Sami Wakola Sami Soulambi, héritier Samba, maître Makumbani l'homme supérieur, on a ba amis inséparables Chedo Mala, Patrick Koudia. Jires Mamou Eglavata, Cédric Afande Moutombo, Saint Blanchard Kinzi,
Donc Guilhem Malou la Destibombo ba ami inséparable toza awa toye na kati ya Kazangulu vraiment toye ko sala musala parce que crise eza na kati ya province o ya Kazangulu toye ko interviewer ba ndeko toye ba pe mankasi na bango pour régime toza na ngoza régime ya démocratique régime, il y a pouvoir, il y a peuple. Le peuple est souverain dans Maramounions. Alors, Maramounions, c'est ça, il faut peuple n'alinga. Nous sommes venus jusqu'ici, nous sommes à Katia Gazas, pour interviewer moi, Bandeko. Le sponsor officiel de cette émission, Jackie Watuka, Serre Jackie Watuka de Birmingham, tu es Awa, na Kazangulu. Il get Magema. Tout ça, Awa, Rigen Toko en direct de l'Inde. Rigentoko babenga Restumi boy toza awa Jambela en États-Unis Trésor Petit en États-Unis Lik Watuka grand frère ya Jackie Watuka ye azan États-Unis pe papa na petit Lik toza awa en États-Unis Joseph Silou le Baoba na Paris toza awa Hervé Koutakana na Paris toza awa na Kazangulu alors tokiti pena awa parce que toujours bandeko baloba pena mo makambo o bango bana ngo besoin par rapport ya crise o eza awa na kati ya Congo central par rapport à madame ya gouverneur Atou Matubwana pour to landaki tweet ya Jean-Marc Kabundi ou azali bongo deuxième vice-président ya Assemblée nationale na biso alobaki bien partout où il y a les indépendants toujours ba motion de défiance et zozala partout donc tout le monde qui on peut on a Congo central mais c'est Atou aza indépendant na Ituri. Ça c'est selon Jean-Marc. Ça c'est selon Jean-Marc na Ituri. Tout le monde qui a une page Messi Bamanisa et puis al-baki kalaming te bomo na Nord Kivu. Kuna pe déjà na Sankour, na province na Sankour, bomo na déjà Maramwana. Toujours ba motion de défiance contre les indépendants. Bon tu éviter. Mutaza parfait azate biso to éviter justice nem fait lo baso na sali mabe nani asali vraiment malam. Donc tout ça pena na Kasangulu vraiment bon. Mai yangola zo bima na pompe na Kasangulu mai bene bima nango ne bomo na wana mai bima na ba pompe na Kasangulu vraiment mai kitoko wana robinet wana ya régie des eaux moi flair côté wana na régie des eaux magena Kinshasa ezate na Kinshasa ezate na moi pasi awa moi mai ezo bima alors bandeko balandi makambo oyo pesa ki pena mabe makasi de façon que comité ba député ba koma na niveau ya ko manquer respect et pas ya vice premier ministre ya intérieur na kombo ya monsieur Gilbert Kakonde donc tout le monde ba député wana ba pesa ki ba mpe ba suspension na kati ya Assemblée nationale c'est là bandeko mususu balobi ba suspension eza mukie na niveau ya acte ya mabe oyo bango basalaki alors biso to côté la mutute to kiti na Congo central population mo loba o population loba yango biso to kotie la bino bolanda so population lobi ke balingi mutukingani c'est bon so ba lingi était c'est bon le quoi tout ça la régime il y a les peuples o mo présent avec les peuples d'abord voilà peuple aloba pour makambu et si là alors nous avons rencontré un des habitants de Kasangulu ici. Nous allons un peu essayer d'échanger avec lui par rapport à la crise qui règne ici dans la province de Congo central. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Bitema Moupompa Charles. Bitema Moupompa Charles, vous habitez ici. Ici, nous sommes d'abord où? Nous sommes précisément à Kasangulu, précisément à la gare. Vous êtes habitant d'ici. Il y a une crise qui règne au sein de votre province. Je ne sais pas, le gouverneur a été destitué par l'Assemblée provinciale de votre province. Bon, je ne sais pas, nous voulons un peu avoir vos sentiments en tant que population. Est-ce que vous voulez que le gouverneur quitte la chaise ou vous voulez que le gouverneur reste? Parce que nous sommes dans un régime démocratique. C'est le peuple qui est le souverain. Le peuple doit décider. C'est la volonté du peuple qui doit régner. Est-ce que vous êtes contre ou vous êtes pour le départ du gouverneur Atou Matubwana? Merci infiniment de votre question. Je sais très bien que les avis des personnes sont différentes et selon les réalités que chaque personne voit dans sa communauté ou sa région. Alors, moi, étant donné que je suis habitant de Kasangulu, il est bon d'abord que je confie d'abord ou que je donne d'abord l'opportunité à ces gouverneurs. Et cette opportunité m'aidera à ce que je vois si c'est un bon gouverneur ou pas. Parce que d'ici là, il vient de commencer. Et comme il vient de commencer, il est bon maintenant qu'on lui voit et qu'on l'observe, qu'on voit maintenant ses réalités, qu'on parle de cela. Et si on ne voit pas maintenant de bonnes réalités, c'est dans ce moment-là que non, je dois réagir que non, il est bon qu'il reste ou qu'il parte. Donc selon vous, vous ne pouvez pas juger le gouverneur pendant 6 mois, parce qu'il n'a fait que 6 mois, vous ne pouvez pas juger le gouverneur pendant 6 mois. Alors que le procureur lui reproche d'être le commanditaire
du scandale sexuel qui vient de se passer ici. Je sais que tu es au courant de ces scandales sexuels. Le gouverneur lui reproche d'être comme le commanditaire de ces scandales sexuels. D'abord, si je peux me mettre d'abord à la place des gouverneurs, il a totalement raison. Totalement raison de quoi? Parce que c'est un habitant. Comme on a toujours dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en commençant là qu'il doit maintenant commencer à faire des réalités. Alors on ne peut pas commencer à lui accuser comme ça qu'il vient de commencer. Alors qu'en commençant, c'est comme s'il avait trouvé d'abord la situation là. Donc il est venu, il a trouvé des situations. Et c'était petit à petit qu'on va maintenant améliorer les choses. Alors ce que moi je veux dire c'est quoi? Laissons d'abord la personne en question, qu'il gouverne, qu'il commence à travailler. Et si on voit que non, pendant même 2 ans ou une année, non, ça ne marche pas, oui, selon moi, on peut réagir. Mais au moment où nous parlons, M. Atou est destitué de ses fonctions selon la volonté des députés provinciaux de la province de Congo central. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que population pour essayer un peu d'aider le gouverneur? Moi, je n'ai pas beaucoup à dire, beaucoup à commenter. C'est que moi, j'ai vraiment à dire que la réalité règne. Ou encore, qu'on laisse d'abord cette personne, comment je peux dire, qu'on laisse d'abord libre. Voilà, très chers internautes, tout ça, vraiment, dans le siège, il y a INC, aux parti cher, il y a honorable Vital Kamere Loakaliningi. Alors, tout ça, toujours au Koba, toujours dans l'émission, dans Bisso. Toujours na sujet na soto zalaki nango est-ce que oyo ba député basali ba député provincial ba Congo basali est-ce que c'est la volonté du peuple? Voilà tout ça a wana ndeko mbote. Oui, mbote monsieur le journaliste. Ndeko a tout ça précisément wapi pena? Oui, tout ça juste précisément na Kasangulu na Congo central, le premier territoire ya kokota na Congo central. Alors awa tozali na Kasangulu na siège ya INC. Alors ndeko biso tozali tozo sala émission oyo par rapport à crise aux réunions na kati ya province na bino. Tolandi biso nyonso na ba TV na beta dali solo na kati kuna ndenge histoire ya affaire ya gouverneur ebandaki na ndenge kiti. Bon, tolandi ba député basali motion ya défiance ya gouverneur mais basali yango na siège ya ninte ya assemblée provinciale te bake ko sala ngo na hôtel mo comme na hôtel Bilolo et puis ba voter pour destitution ya gouverneur. Ba impression na bino en tant que population, est-ce que ça volonté na bino pour député azara wala pas sala makambo au population ligi? Est-ce que ça volonté na bino toté? Oui, merci beaucoup. Vraiment na ko me présenter nazali secrétaire fédéral ya INC. Vraiment makambo oyo eleki na province na biso ya Congo central. Ngai en tant que na ibandeli ya province vraiment makambo yo pona biso toyoki mawa mingi parce que ba député oyo bazali ko sala et communauté volonté na bango non pas volonté ya peuple parce que population etindaki bango kuna te po ba nolanda ba intérêt ozali ya bango mais intérêt ne ya base parce que ndenge président yemo kazolo ba été il faut peuple d'abord donc biso ne base ne makambo mais na notre grande surprise ba député ba comme sala makambo oyo ezali posa na bango. Alors en tout cas biso awa na Kasangulu vraiment tozali d'accord te na position au bango bazwaki parce que toyebi ete selon les institutions ezali kaka na esika moko oyo esekelaki basala yango. Oui balubi ki bazalaki 24 pour ko destituer le gouverneur Atou Matubwana Nkuluki bazali ba député bazali na motif oyo activaki bango basala yango mais il fallait basala yango na cycle il y a assemblée provinciale comme bazaki 24 benga bazwa ba règle ba norme ba règlement na bango nyonso ba memango na assemblée provinciale pe basala yango na bonne et difforme wana ndeto to sepela yango mais le kola lo lenge ba memeli yango en tout cas biso awa na Kasangulu population est vraiment 80% tous d'accord nango te. Est-ce que na minute so ba sali bongo na za gouverneur est-ce que monsieur Atou a sala a jouer ka fonction na ya ki gouverneur to aza ya olongo po bango ba lobi bongo? Oui, mais c'est Atou Matubwana a toujours gouverneur parce que Tolandaki ministre de l'Intérieur, yende mutu a rappelé qui a tout. Mais yepé mutu a zongi parce que 3 mois et coquille, biso population, tozali derrière ministre de l'Intérieur, pardon, parce que ministre de l'Intérieur le biso était Atou Matubwana a rappelé. Alors après 3 mois, ba moni alors le collègue dossier Atou Matubwana té parce que le problème ezalaki était ba benga ba longolé militaire pour ba juger. Alors le même député wana ba boyaki
alors vice premier ministre ministre de l'intérieur kosala nini amoni dossier likolo ya dossier wana oyo akapelaki mu personnel na ye eloko ezate a réhabilité ye. Mais papa siko après avoir réhabilité basali deuxième motion nous rappelons na ba ndeko balandi ke basala liboso motion ya liboso ba député ba votaka non ba boya kolongola immunité ya gouverneur Atou Batubwana nde a continuera musala na ye. Mais tangu vice premier ministre intérieur azongi siye na musala ba lancer sous deuxième motion oyo ba ke osala na hôtel Bilolo oyo balongoli gouverneur Atou. Mais ce que question ezali après deuxième motion de défiance wana bango ba voter cette fois-ci abalongola immunité pour akende osamba siko Atou azosala kaka après décision na bango na hôtel Bilolo. Oui, parce que depuis babengaki bango lisusu pour la seconde fois na Kinshasa, tout le monde a tout azongaki, il a tenu réunion de sécurité dans Banzangongo. Donc c'est que a tout azosala parce que le problème est que na hôtel Kolobana avant que makambasaki na Bilolo, il fallait pas basala yango na Bilolo. Il fallait basala yango na bonne forme parce que au monde na kati kuna même ya tout le monde qui biso nyonso ezali télévision ezali radio té. Tout le monde qui na TV était ezalaki na bureau assemblée provinciale 3 personnes. Bazalaki contre 2 personnes bazalaki pour. Déjà même na niveau ya bureau motion wana ezalaki en problématique parce que président assemblée provinciale na vice na ye na rapporteur na questeur bazalaki d'accord té. Alors tout le monde qui était même honorable Mvouemba Jean-Claude Mvouemba a appelé ça qui motion azali député na biso ya Kasangulu a appelé ça qui motion essentielle que base se retirer ba bongisa bien ba repesa bango pour ya ordre du jour. Alors mais ba yokana ki kakate honorable Foué Malobi ke bafandaki na salle bamonika batu nani président ya assemblée provinciale asengi bango 5 minutes après kobima naye bakomi kobima moko bango batikali na moko nde bagenda na Bilolo basali eloko wana bon nayebi te sikoyo makambo oyo ndenge komeli boye et continue ba députés nationaux. Est-ce que les députés nationaux, bien qu'ils ont voté na nino, mais les députés nationaux, ils ont toujours la famille politique qui est contre Moutoumou. Na kota la siko acte au bango posé. Les députés, tout autant comme na bango, monsieur Papi Matezolo, na monsieur Adrien Poba, bango voir même Tiko s'attaquer na vice-premier ministre. Et puis il y a landak bango sanction, suspendre bango pour 5 séances na assemblée na bango yolobini pona vraiment pona yango ezali regrettable parce que biso toyebi ete peuple ne Congo azaka peuple moko ya violence te. Alors ce qu'on moni makamone osala c'est que nebiso baka na proverbe Congo ce qui ndeke ezali moke avimbi na sani c'est que na se eloko ezakuna ce qui lelo ba mantezolo ba Adrien Poba bazali na audace ya kubuskile même ministre de l'intérieur c'est que bazana eloko ba bombi na se okomona ete même honorable Mvouemba parce que Mpoba azali na MPCR ya Jean-Claude Mvouemba et Jean-Claude Mvouemba assez désolidarisé na Poba parce que yene mzali autorité morale na ye il n'était pas d'accord. Donc il y a toujours des irrégularités parce que Poba azali pas Jean-Claude Mvouemba mais Jean-Claude Mvouemba n'est pas content du comportement des députés na ye à Salaki parce que Eli a boma. Donc yangwana toujours ba été vraiment ba député ba commencer la biso mutu passe et to komi ko regretter vraiment le lengeni ni ba sorti ya batu oyo ba ko contrôler ba exécutif. Alors pour biso balandra biso mokili mobimba landra biso pour tozana satellite pe alors papa moi lilo bana ki Congo pas comprendre que notre na Congo central. Ah betu tuteli ro Kasangulu les territoires tout babokilanga à banlieue donc au tukidi Kinshasa fait du kota au Kasangulu c'est le premier territoire du Congo central. Alors betu au Kasangulu bututedi katuna d'accord ko mon comportement ba député ba betu batu fota muda mu niveau provincial muda batu mwesi sinsoni kadivo ne Congo kena muntu nkinduku ne Congo yani ukalanga muntu calme tangu zakuluzeo mambu mena ne Congo kimakabaka kinzonzi kikala kuna nsinti mebetu tomene muna kiadi
tutamona vo bakongo bakabasidia bakongo edina to dute eske bana tufota bakongo oka bakongo vraiment mpasi na yetu en tout cas ngeni mbotizamu zifwana kubampangi ku president du national Vital Kamerhe ngeni mpi ku mentors mabetu le mwini ntegebele l'honorable Jonas Nchundu Eli de Lukula yani kimenta tomatu simba pasi faut tout comme chaîne leader mo Congo central pasi tuisa tubaka relève après départ du Bau comme pour la bouteille de ma zone président de la République mon discours diane que zoledi kibeni ke ba jeune batoma kota mo politique mpasi tubaka ma relève oka tubaka ma relève botu lende salila ki salum damu nsa mo kwenda ina ba mu nuna bena betu mu yinga na tuna alors tu fais kala bakubama tu fais kala ngolu parce il faut tu tombe la Congo centrale rata di betu di tout c'est la Simon Kimbangu mampadi bambuta bafwana bobayenda mbuta kasavubu nzeza landu kingotolo bakulu en tout cas betu nima tata Vital Kamerhe tuna tu réuni matondo tutomene yangala la kibeni vraiment merci mu ku chaîne de live TV live TV mudiambu mu opportunité katureni lelo mpasi tukota munazi nzozi benu lutulanda lu wantangu zibetu en tout cas rarement bakuisa mais tutomene yangalala bukena vo bese lu kokasa ngulu tuzei vo lulendi luzei difficulté dibetu kokasa ngulu katutu balombe divo kakala kumunsuka tamu zakulu besanga mpasi batu mabakanga ma information kokasa ngulu en tout cas tu yangale di matondo tureni mbotu bampangi bakulu bane Congo kwa kulbena. Merci papa. Ah, tozana siège ya honorable Vital Kamerhe au bazo benga na Kinshasa. Biso na kuna na Kinshasa benga gae ibenge coacher les grands coachs. Alors moi mbote to pesi mbote na honorable Vital Kamerhe ibenge coach au ba benga na Kinshasa bongo yena zo coacher le président de la République pour mona maramo zo kende boye. Donc mutu ebele mayele ebele za awa. Papa yo za nani na kati ya INC? Naza membre na kati ya INC. Voilà, papa, Toyoki déjà ne quoi lobby a nyonso secrétaire fédéral à lobby nyonso awa pour na maye etali crise ou ezoleka awa. Maintenant question que na poser ezaboué. Vous êtes contre vraiment na que vous êtes contre marambo ba député basal. Mais ba ndeko ya matadi bango basala qui marche, bango pe baza pour balongola le gouverneur. Mais bino boza contre bosali le côté. Alors que biso tout ça le régime moro peuple faut manifester pour comprendre que donc peuple nini c'est ça bino bosali nini par rapport à bon na habité biso ba Congo nous tous un peuple moko pacifique o ezole ka d'abord pour na zonga en rétrospective pour na koloba société mingi na oyo fédéral la salobi mais nazo relever point moko ezo sala biso mawa eza nini versatilité babengi na français mutu azalaka versatilité même na Bible balobi que votre oui soit oui ce qu'on ajoute vient du diable vient du malin bino bo azaba député obiso to poni mbala yambo bo décider que botika balanda gouverneur te bo décider à l'unanimité après bo changer les sous o balanda yo monite que comme le rôle bana c'est manque d'autorité bozo représenter nani pour quel intérêt? Ce que ça pour intérêt à peuple Congo, à peuple pacifique, batika gouvernorat Congo central tranquille, désordre à la terre, dengue moko mokambia mboka lobaki na discours na yena forum de décentralisation, que ba assemblée tika ba gouverneur tranquille. Je ne sais pas pour quel intérêt. Dans le lobby de l'andaki discours ya mokambia mboka na congrès à salaki na parlement. Na Sénat, alors que l'Assemblée, moneka telemlaki l'Assemblée, alors que l'Assemblée tika ba gouvernorat sala. C'est pour les intérêts égoïstes. So bazu apesi bino mbongo ebele, bolandi gouverneur. So ka mbongo emuke alongwa. Donc cela veut dire selon mon kondia mboka, ba gouverneur ba komi manipulé par ba député. So ba eba biso pesa biso autant, so boy to ça émotion. Oui, il y a d'un côté à manipulation. On a simbeli yango makasi et puis de l'autre côté ils ont un intérêt personnel na ba manipulation ou ils ont irréfléchi. Ce que talibien na kati ya peuple Congo, c'est un peuple qui s'est pardonné, un peuple qui traite tout na kati na palabre africaine. Quels que soient les problèmes, toko brûler province na bisoté pour des petites choses là. L'essence du pardon, on dit la charité couvre une multitude de péchés. Bolungo kunda kama mabe mingi, wapi charité à peuple Congo. Bande comme ça lobby bino koto bozo bundela mingi district ya cataracte yango pour le rôle monsieur Atou Azali mutu ya cataracte
mingi banani ba gouverner ba bimanga na ba fleuve. Parce que le roi bo du tout chance ya cataracte, on moni bo le roi la bo s'aligner derrière ça bongote. Loin de là. Nakanisi sondage au basali na Matadi na marche wana. La population ya Matadi ce qui to quantifié en termes de statistiques, on ne peut pas dire que na Matadi basali marche baboy gouverner kende. C'est faux parce que moi je suis matadien. Na yebi population na Matadi. Ce qui Natali marche wana, ça ne représente même pas 20 000 personnes. Or Matadi a plus de 500 000 habitants. Donc ce qui Matadi lobby en termes de statistiques comme Batomayele Tokoloba, au moins 60%. Et boy, au moins à moins 300 000 personnes vont tambour nanzela. Or, sur 300 000 vont tambour les scandales. On n'a pas vu les scandales à Matadi, ni un carnaval, ni quoi que ce soit. Donc on ne peut pas confirmer sur base d'échantillons moro quelconque manipulé ou quoi que ce soit. Oh, Matadi est gouverneur. Ça c'est faux. Matadi est gouverneur. Tu as Matadi. À partir de Pompozo. Ako ya mabanga ndenge defend papa na biso na sakai na ngete mais à son âme Yerodia. Oyebitanga baboya ki na Matadi à partir d'Ampozo babamba ke mabanga. Mais à toi ce côté Matadi babambi mabanga te. Pourquoi on doit mentir le peuple? Échantillon moka moké lingolo baté que c'est tout Matadi, c'est faux ça. Et puis biso pe a toza na district ya Cataracte te, biso toza na district ya Lukaya, toza Kasangulu, Kimvula, Madimba. Biso to lingi ordre et bienséance soko tali député na biso ya INC azali ya aza côté ya Bafleuve mais il soutient les azo soutenir ordre et bien comme on est honorable Tsung hein celui qui a la parole d'honneur mais azali mazam mutakatarak tete hein. Alors bandeko ya mission na biso bandeko bango yo ba lobby to sengi pe na honorable Tsung asali ça peut être moins le remords à soutenir le gouverneur pour la Matadi basala qui a appelé Bossala CG Bossala vraiment Bossala le remords à pour soutenir le gouverneur et que ça la moi bien pour battre mon appel que non à zaper na batu bazolanda bazana simanaye parce que président lobby na discours na lobaki on ne peut pas juger un gouverneur pendant 6 mois to landa biso nyonso discours ya président ba ko juger gouverneur pendant 6 mois. Alors, à ce moment-là, l'Assemblée provinciale, nous avons gouverneur basala musala na bango kimia. Maintenant, la question que je vais poser, je vais répondre. Le président de la République lobby a ligné gouverneur élu na suffrage direct. Comme voter directement par la population de voter par le président. Est-ce que nous avons là nous pas secrétaire fédéral après nous ça pas. Oui, vraiment, tu peux sur le ngoni na président de la République. Vraiment et nenge tolobaka le peuple d'abord to moni vraiment azana kati ya peuple donc on dirait fongola ki mitema na biso amona parce que to moni était biso moko population il faut to pona ka ba gouverneur même ba sénateur biso moko population to fotaka bango parce que to na plus de confiance pour na bango yango moni même les États-Unis d'Amérique ne ba fotaka ba gouverneur ne population a fotaka ba gouverneur ne ba toujours ba réussite mais pas na biso lokola ba député ndé mutu bazo voter bango parfois député wana awa azalutu mweli aza mweli donc on a circonscription électorale na ye aza mweli aleki parfois na ba sei mais comme kuna non azoko engagé oyo ya moni na ye en tout cas to se plaki na vision chef de l'état alors on a complété pour na makambo ya gouverneur oui Kasangulu azoko se mobiliser donc bientôt na banzi tokobenga yo lisusu oya kotala loloko nini tokosala pona atu matubwana o azali gouverneur oyo toko soutenir à 100% parce qu'azali ne Congo original alors to lingi ko soutenir à 100% non pas pour na cataracte lukaya nini ndenge honorable vraiment balbaka toujours makuku matatu mabidilanga nzungu donc tozana lukaya tozana cataracte tozana bafleuve et ça ka cataracte bongo ba oyo bazali na kati kuna ba matusila azamutu ya azamuyombe te wani balinga basala biso kwa balkanisation bakabola biso na bafleuve matusila azamuyombe te to moni ba bilintunga azana lukaya mais azali derrière atu matubwana donc kabola ba Congo te po awa province o ebimisa prophète munene ya Afrique na kombo ya prophète Simon ki mangu donc kabola ngote ba Congo reste indivisible papa question na biso na to posaki donc président de la République a lobby ba député ba gouverneur ba to voter bango directement na biso population yo moni makanisi nini pona. En tout cas, makanisi wana eza bien. Parce que, sauf perspective ou bien variante nanga mabe na thématique wana, mais nazo raisonner réflexion à président. Parce que, ce qui est na thématique ya
élection directe, ils ont facilité le peuple à s'exprimer la volonté face à Moutaro diriger. Mais tout le monde, on dirait comme une COP. Que les députés pour voter gouverneur et communauté COP. Que ceux qui vont voter tel. Mais c'est quoi ça? Oiza mboka ya Congo, mboka ya Koko na biso simoki mbango atika, kimpamvita, je pense que di là-haut kanda di kumvuanga. Kizengi babwaka ina famille. Là où mutaliboma babenga na répéter. Tozana ba principe nyonso wana. Quand on veut tuer son chien, on l'acquise de rage. Donc, toute la province de Congo central a évolué, papa, bakoko na biso bakimbango batikango. Makambo ya pamba, toute la distraction. Tolandi papa mokonzi mboka lobby, député ba votaka ye pona bazozela ye, pona nzela, pona pont, pona ba infrastructure, pona contrôle. Mais yo bino bokomi ka kolanda makambo pamba kolanda bokenda matari be bozo kende kaka pona makambo ya ko changer ba gouverneur ata bo changer 50 000. Ça ce n'est pas la solution. La solution, bolobe la makambo banzela, social et peuple, ba hôpitaux, prise en charge scolaire, nini yo gratuité enseignement, peut-être bo projeter sous gratuité ya enfants de 0 à 5 ans na ba veillard, ensuite bolobe sous situation agriculture, il y a développement agriculture. Tu as vu que le pays n'a plus de 80 000 hectares de terre arable et le Congo central est voisin de cases directement à Kinshasa. Le Congo central a subi un choc. Il y a mon aîné, gouverneur Azawa, ce n'est pas facile. Ils ont dévasté sur les plans environnemental, social et culturel. Donc, le Congo central a subi un choc culturel. Donc, vous ne pouvez pas du mal condamner le gouverneur. Sur le plan scientifique, tout le monde au Congo central a recevoir culture nyonso. Il y a Baluba, il y a Batete, il y a Baswahili, qui se déversent tous à Kinshasa. Alors, choc quoi les autres se répandent, les autres choc, les autres au Congo central. C'est clair que le gouverneur a la moindre perte culturelle, moi ça l'influencer sur des petites choses là qu'on peut négliger. Donc, tu peux peser gouverneur ni tu peux mesurer face à des petites circonstances comme ça. Tu peux peser na makaminene. Et l'essence de l'amour de Dieu et l'essence du pardon, cultivons les Congo central, avançons. Laissons toutes les polémiques inutiles, déversons-nous dans les choses essentielles. Il y a plusieurs matières à débattre. Matière est belé. Zela lo zina batiango courant, batiango bétonté, zela bo makambeze belé, barrage dinga, tout ça, pétrole na biso na flotte maritime kuna na ba zone au niveau ya ba nœud maritime, ba zone na biso d'exploitation, ba zone d'intérêt commun. Les Angola ont continué à exploiter la zone de carburant. Tout ça, il y a procès dans le tribunal international. Les députés battent les mélanges. Il faut pas l'obéir. À l'époque, Mouzé a tiré ordonnance où le Parlement a voté zone d'intérêt commun. Où Angola a tiré à peu près 8 puits. Il y a carburant. J'ai encore les documents, il y a une photocopie dans la télévision. 8 puits ont été exploités au détriment du Congo. Zone d'intérêt commun. Les députés font la mise. Pour le budget à renforcer, le budget est même à 20 milliards. Alors, il y a un peuple, le peuple a pas si botiki yango, bozola na makambo pam. Finalement, biso peuple, est-ce que le peuple a une assemblée, tout le monde béni. Alors, tension c'est vraiment des députés des députés provinciaux, il y a Congo, il y a Congo central, ex-province, il y a Congo, donc vraiment, donc tout ça, on a siège INC. INC toujours l'écolo, talaka ba mitou ba réflexion boye, hein, ba olandaka ye moko honorable Vital Kamerhe, donc ye ba mitou ezalaka donc na lingi susu kolo boye, mes confrères, mes frères députés. Voyez chaque territoire na biso na problème nango. Député ya Mwanda, tala makambo etali port à haute mer. Tala makambo etali carburant, ba puis na biso bazo benda carburant. Député ya Matadi. Tala défaillance ya Onatra face na port MGT. Tala souffrance ya peuple ya Onatra ningi bata Onatra bazo kokufa. Bakomba malheureux ba papa batiki bandako, ba maman bazongi na bandako ba famille. C'est ça les problèmes des députés. Ce que nous avons dit dans la télévision, cri d'alarme. Cri d'alarme, mogo makasi. Chaque territoire, na Kasangulo, presque, quand entreprise est athée, mais tout ça, na rocha, il y a ciment. Député, il faut tourner moutou, comment tout le partenaire, pour ici, na ciment, il y a développé. Population, on a la pauvreté.
créé qui usine mo ya na régime passé ba créé usine mo ya ciment exact. Bon jusque là ils allaient être mortes. Dans notre qui réaction mon côté. Mais projet Zalagi. Projet Zalagi mais c'est toujours comme ça. Le début c'est bandit mais ils arana soukate parce que suivi exact. Les députés ont beaucoup de choses. Tous un problème environnemental. Député Nabisio Kasangulu, c'est honorable Mvemba, Papi Mambo, Didier Nsalambi, tout ça, même Yomoko président de l'Assemblée provinciale. Tala district Yalukaya, ils ont exposé, ils ont pillé sur les plans, il y a énergie locale. Banzete Sili, Makala, Bazambe, ils ont aussi la biodiversité. Kalao d'Afrique, Otobagi, Nzete, Azakotobola. C'est-à-dire la perte de la biodiversité, environnement est koufi, population comme une maladie parce que respirer l'air frais, réchauffement climatique, ils ont détruit le territoire province de Congo central parce qu'ils sont exposés. Où êtes-vous? Où êtes-vous? La pneumonie, carence en fer. Bazamba nabiso basava nabiso comme pauvre en fer. Pour nani les a dévastés. Banzete ezo koma mikolote pour enrichir le sol na biso biloko ezo bota wa eza pauvre na ba minéraux bana mike bazo bela mingi sote na Kasangulu ke na hôpital na biso anémie mwana belika makile sili bana bazo kufa combien? Où êtes-vous député? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? C'est quoi ça? Où êtes-vous député? Donc il y a problème vous êtes dérangé ba tu Congo central yango yo papa atangi awa. Où êtes-vous? La gouverneur, on a des priorités, des missions les sociales du peuple. Les conditions sociales de la population. Alors, tu touches à la paix politique parce que ce sont les politiciens qui ont été gérés au quotidien. Alors, tu vraiment remercier tu vraiment remerciement à honorable Vital Kamerhe na musala za kosala encadrement boye vraiment na ba parti politique mususu boye zate. Kokuta pena ba membre bazo panza pena boye zate bokuta kaka ba parti comme kaka ba recruter ba tumoko boye te biso toye na ba Congo to bato no to interviewer awa baza bato ba Congo bato ba se sentir que bon te baju baponi Congo central baponi bino pe boluka bato no boya na bon parce que biso poni na biso toye kaka toujours toucher de to bato no se ba répondre boye papa toto ni bino mingi. Vraiment, merci beaucoup. Na pesi bino Longoni ya makasi, na pesi PDG na bino directeur général Didi Dikumba, mbote makasi en tout cas musala vraiment kitoko nde ba chaîne ya bonde tous avons besoin. Non pas tout le monde ka ba makelele pa mapamba, mais ko ba information na source pe na base. Nde ko récolter ba vraies informations. En tout cas to sengi yo Didi Dikumba kindela ka biso chaque fois bande ko bayaka awa chaque fois pona ko ba information. Vraiment na pesi bango Longoni cameraman na biso na Diego Diasonama, vraiment merci beaucoup. Nous avons vraiment battu la bino chaîne oye kende liboso to pesa ngo Longoni vraiment yango nde tozali ko luka o ezali média nde yango vraiment merci. Merci beaucoup papa. Papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture. Yasikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo. Plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa
tout ça la confiance Naba professionnel, ya bandeko, ya Power Baska, oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant 1 mois na séjour na bino oyo. Bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi, bandeko a Power Baska, po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Baska eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport. Ya ba délégation spéciale na bino, ya famille, pe ba transport nyonso privé, oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Baska oyo ezali solution ya suka pour na déplacement na bino nyonso express. Pour na likambo ya qualité pe quantité na été mituka. Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka. Na Kinshasa en particulier, pe République démocratique Mobimba, kaka et pe bandeko ya Power Baska avec impact. Power Baska, musala ya ba professionnel, pe na sécurité nyonso. Power Baska, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congo France.com.